Motaba talinga chalo kolona yeme. Sali oyo kaka. Merci à tous les wewa congolais. Banchofa oye. Appelez-moi élève du maître, Maestro Fabregas. Cette fois-ci, une chanson dansante. Maman la reine Simateri Becton, Bruno Ludika, Bonga Proc. Mbote mingi na balandi nyonso bomisana kolanda chaîne na bino ya www.panzasango ya Congo. Yabino le king de la presse na kombo ya Edino Image na balion de la presse nyonso na pese no mbote place bozali. Vraiment yambo ya kobanda masolo na pesa mbote mingi na bandeko basungaka ngai batulokola docteur Jean-Baptiste Tenga. Merci vraiment bien ngai lobaki soki kaka na bwaki eleki. Merci viens de soutenir petit na yo. En tout cas lelo toujours yambela bino porte-parole ya Bina Filé Yannick WhatsApp. Pour mon qui la fois passée tu travailles qui n'a déjà. Maintenant tu yambaye lelo aussi pona single Ochubima générique, tu reviens générique. Il fallait qu'il bima le 28 na midi, mais tu comprends l'été et ça déjà na marché. Alors tu retournes à Yango et pas Yannick WhatsApp. Pourquoi Ezui avance na date le 28? Alors sans plus tarder tout singi na réalisateur na biso Chimeka M Prod yena roda bébé mineur. Ouais, autrement dit bébé mineur hein. Bon, comme on a mususu balsonga après. Bonjour Yannick WhatsApp. Ouais, bonjour mon vieux Edino Image. Et napesi bonjour, bonsoir na ils dépend na héros Baolanangai. Oui. Et puis napesi élève du maître Nostradamus le full boss Trangueta. L'artiste du moment, dans la rage à Kangi Mokili na moment où donc bambote ya trop et puis napesi mbote Biro Batunyo so accompagné notamment notre CG Yves Silulu, napesi mbote na directeur Sasa, directeur en marketing na biso, oui, ADTJR Sambi, Arnaud Wambi, Yatro Penzao, Igo Wambi, bam ensemble ya batu wana ba continuer kozala na le full boss pour na kotambwisa masolo ndenge za tozana ngolelo. Wana pesi za staff ya Bina Filé, biro Bina Filé ya Kinshasa. Mais vous avez un bureau à Paris? Normalement, tous un bureau, ils ont bongo na président nango, ils ont bureau orchestre, mais ils ont bureau et staff. Bureau et staff. Ouais, ils ont bureau et staff, la grande famille de Bina Filé. Oui. Tous bongo na président Papi Mangunza. Africa Fitir. Ouais, président Papi Mangunza, tous na manager na biso, il y a na Kata Masolo, il y a rappeur na Paris jusqu'à Mondia. Oui. Tous na Lamine Ndovu, Moussakoli, vice-président. Tous na Kwanza Mounou. Tous en a Odile 5 étoiles. 5 étoiles Odile. Tous en a Lapino le sage. Lapino. Ouais. Donc on est allé bureau Oyo, Basimbi, la grande famille de Bina Filé na Katia France. Na Katia France. Alors Yannick WhatsApp, nous avons une question moi retour na yo. Na uta ko la émission na yo sala kina concert na biso. Et batuna ki question mo boyi. Koya na ona poto. Eza Bina Filé mtatinda yo to oyaki na propre moyen na. Moni batu balingi question na. Mais question na photo ye bango, eza question hein. Ouais, mais batu balingi au moins trop. Balingi au moins trop. En fait, na yaki pona musala. Ngana précédent qui élève du maître ka pona musala. Obi pardon na katu mama lo. Obi tina batu balingi au mingi. Pona nini? Parce que makambo zo salima na poto et salima na mti. Porte-parole ya orchestre Moboye na Katia Mikili. Jeune artiste comme Bina Filé, soi-disant atinda porte-parole na Yannick WhatsApp na Europe. Yango batu baza curieux ya koyeba yango. Est-ce que c'est vrai Bina Filé mtatinda kiyo na poto pour osala oya osala la mouvement to yo moko yaki na propre moyen na. Omoni na société est très bien organisée. Oui. Bazala na ba structure nyonso pe bazala na ba plan makambo nyonso sala maka avec ordre. Et yango nazo continuer ko répéter ka ngana précédent qui leader na ngai parce que normalement il fallait qui stratégie moko et secret mais ndenge moni la grande famille de Bina Filé baza basali association bavandi bazo sangana bazo sala ba manifestation pour l'orchestre. Alors il fallait que mutu moko peut défendre l'orchestre na ndenge et c'est tout à fait normal que nazaki moponami
donc nga na précédé leader na ngai nga na epoto na ye pona ko sala musala ko représenter pona ko défendre cause au moni be mission belé na so sala donc vraiment eza sous maramba olobela te élève du maître ils ont faire partie à stratégie à bureau na biso. Oui. Donc ce que zambala liboso c'est tout à fait normal parce que tout ça très bien organisé, orchestre ma campagne sont structurés bien. Donc voilà quoi. Les foot nango vous appelez le foot. Mais le gagnon c'est ça le foot nango. Poto yebi que ouvrier mérite salaire. Mais to poto yebi surtout na musique na biso ya Congo et batu musu ba salela ka sentiment azuli ne le côté juste pour na combo kaka yazo mona ka le coup munde mais azoli ati. Lobby au regardé pour ça l'émission ok oh ah qu'on a coûté ça quand on ça coller en gâté pour les autres défendre maison ok ça n'en a les autres défendre bien affilé lobby et comment on a été t'es bon on a point ni tous en on a élève du maître tout ça la musala azam tout le monde a la reconnaissance je crois bien ganga tout partout donc l'eau comme a besoin en monter quoi dans tout ça la musala ceux qui revenu zalara na musala te sike to ngato sa ba musala monti donc rendement zalara pe ouvrier nde to lo baraka ouvrier mérite salaire na sala musala na ngai ça te pona perdre dans na sala musala na pona gagner quelque chose na subvenir na pas besoin na ngai donc voilà c'est dans ce sens là donc na sala musala na ngai na sala ka part na ngai na kati ya société ya élève du maître les full boss alors nena yeba question moko vous dit pas maman na biso lors dia sonama alinga yeba bien affilé ezalaka orchestre to ezalaka comme musicien comme le bao groupe d'accompagnement eza orchestre eza na kombo nango to eza groupe d'accompagnement orchestre na biso kombo nango les adorateurs de bien affilé les adorateurs eza déjà orchestre ouais biso toza pena na mouvement toza pena na orchestre président Azali ba chef ba Yann Bazawana ba Big Rouge ba chef bazawana ba fil indien bazawana donc ils ont une structure banda likolo tina c'est ils ont orchestre biso eza groupe d'accompagnement biso penza penza donc tout marché penza ndenge ba orchestre ça mais quand ko lobela ngai Arnaud de Mvuma oyo bina fila yembaka mingi azaka muto asimbela bina file masolo to azaka biro bina file Arnaud Nguma le maître spirituel nga pena ko kutaye na kati orchestre asimba biloko te asimba biloko ndeni biso na orchestre na biso ya mama nzambe biso mama kisera biso nzambe ndo cha luboko tinde to bete kanga boza po nzamba oneso tozomona na ba clip non e kai musala te ba musala na ba stratégie musala nde sala makambo to mona bondima pe ka te mais suka na ngonde bondima musala donc musala tango sala musala bien uzana ba stratégie uzana bureau ya bien bureau costaud ba stratégie ba idée zali évoluer ka kitoko yango mona ba résultat tozana ngo lelo to beti chanson dansante na biso tiré donc nulle part ailleurs ba kokati baza ya pollandais baza na po bazonga raka sima mais tango zo lobela ngai chanson dansante ya oyebi uchi kubima ebimi ya jour ebima ki lobby le 3 journée le vendredi oui le vendredi chanson dansante oyo ekanamaki ebima na date le 28 mais tu comprends que tout le monde est déjà dans le marché. Bon, si biso to bon, n'habite pourquoi ça la mène parce que les lots tout barbecue rose le 28 awa le mukolo oyo chanson générique. Bazo bien chanson dansante. Mais biso to bien générique. Mais dans dengue bino bolingo bengela ngo mais chanson dansante parce que na kati wana bomoni yembi sali moi ligne ya yemba et puis moi chaud. Mais pour la chanson dansante. Pourquoi bimi na date oyo il fallait bima et bimiter? En fait, les APK parmi la stratégie à mouvement. Oui. Au moni donc il fallait que bima les 28. Oui. Mais tant au bureau est vendu et moni makambo ndenge batu bazo réclamer ndenge batu bazana souci nango. Ah déjà réclamation batu ndenge bazo réclamation ya batu na stratégie ya bureau nyonso sangani alors il fallait automatiquement décision mauvaisement. Parce que c'est qui prévu Ebima les 28. Alors bon, Chico la date les 28. Bah tu vas dire déjà au talent donc la date les 28 mois c'est la mousse à souster. Mais ça en tout cas Moutounion so o ayeba qui programme on que chanson dansante ko bima parce que yango zalika ka lumière poto donc ils ont le rôle la facette ya album na biso o bima. Donc Moutounion so o ayeba qui que album
Et Gobima le 28. Gobima le 28. Oui. Chanson dansante na biso bima ki lobby na 18h. Donc zoatan ya kokende na Bina Filet TV. Oui. Okokota, okomona, yo moko vivre. Musala élève du maître Sali. Donc kende na Bina Filet TV na YouTube, obeti Bina Filet TV, okozwa information nyonso pe okomona chanson dansante na biso tiré makati wana, okomona makambo ezosala déjà. Alors maman na biso Niki Makela na maman Niboson balingi bayeba. Bon, na date le 28 on a tous l'année, le 28 parce que album fallait single fallait bima na date le 28 et bimi déjà bien avant. Alors na date le 28 on a ce que tous là nini pour maman Niki Makela na maman Niboson bani bayeba. Bon, biso na part na biso. Ouais. Il y a mouvement déjà. Oui. Tout ça la part des choses. Donc ceux qui n'Angola ba ko fêter, ba fêter. Ceux qui na Burundi, ceux qui na Belgique, ceux qui wapi ba fêter, mutna mutazo fêter na ndenge na parce que c'est la fête. Oui. Ils allaient deuxième opus na biso, il y a album na biso, attends ceux qui allaient image, mais ça deuxième opus il y a élève du maître Oezobima. Donc Oezaka moi lumière moko to pesi pour ba to ba vivre ndenge album na biso wana koya. Donc le 28 on a tous la ligne. Le 28 wana je crois bien batuna batu ba ofêter na bandenge na bango. Mais awa na Paris, oui. Awa na Paris, président Papi Mangunza, oui. Oazali président, il y a les amis de la grande famille de Bina Filet na Paris, oui. A organisé barbecue. Barbecue, ouais. La grande famille a organisé barbecue na bango. Au Egozala bongo le 28. Je crois bien na Épinay donc je crois que déjà partout ils ont circulé en France sur barbecue tiré et Rosala le 28 août mais na ebi te ceux qui n'Angola parce que c'est comme ils ont fait fanatique balingi artiste na bango donc presque partout na monde entier quand on mona qui joue anniversaire na biso une année à mouvement na biso et fait tamaki partout. Oui. N'enge peut sortir une nzembo na biso chanson dansante na biso oyo batu tellement bazo zelango ba fanatique balinga ka élève du maître ba ko fêter ngo par-ci par là. Oui. Donc biso comme toi alors à Paris toko kuta na biso nyonso na barbecue ezala dimanche barbecue tiré organisé par le président Papi Mangunza na staff na Mobimba. Merci Balandio Sobolanda biso ba Lion de la presse bango te passe bozali. Alors n'enge na yeba pourquoi Bina Filet a tiré car titre on a tiré et puis Azako tiré nani donc en fait ils a titre mais titre les olo ba quelque chose Azolo bela quelque chose déjà ngana ndenge na yokeli nzembo na biso nde na yokela ba animateur na biso ba travailler makasi na pesi mbote na végétal ya Nick Fundi na banka ba animateur na biso en tout cas musala bo sala ba face makambo tout kitoko na sepeli fort et tous autres tirer beaucoup plus bas jaloux net yo bozana ba jaloux nao donc ba jaloux wana ba jaloux na ba capote pa na ba jaloux bayoka douleur donc mutu na mutu wana ba jaloux na ye obiso ba tirer yo toko tirer bango ti ba rodai végétal lobi yango na générique wana félicitations végétal et na ozang sa te ko pesa sous félicitations na élève du maître pour ba ko kate ba mona ni penda ke ba ko kate ba sa ba vantir bayoka douleur ba douleur ya osakana te bazo ganga aïe donc douleur et l'équipe makasi donc bazo ko kate donc tirer oui tozo tirer ba jaloux tozo tirer ba mbanda pour biso nde toza un avantage besoin d'avantage. Alors tolinga ki toyeba na kati ya tirer wana to s'attendait qui peut-être na mwangwa suma na kati wana mais tu comprends que kaka na lignée moko wana kaka ti e bandeliti na suka pourquoi Bina Filet a sepeli sibisote na ba jeune animateur au bazana ensemble tout kata moi solution na bino na beta kitoko wana fait tout kata mwangwa suma penza oui ata mwangwa suma to yo ki ngote pourquoi même sur na lignée wana te ezangwa suma eza chanson dansante je crois bien ezali couleur eza image ya album na biso ils en ont bien en tout cas ils en ont bien leur union se lève du maître ça les ala en ont bien on a peut-être tout boya monter tout monde nous allons bien mais peut-être que tout s'attendait na mwangwa suma papa donc il va vie na yo ponga benane na zabo yeto batu bazobina bébé mineur aussi na moment aussi na bébé mineur na moment oyo même bébé mineur a dit que na moment oyo ba challenge eza makasi na danse batu bazobina ngamo kunde na abwe molobeli mais na binaki tant na moni yango en tout cas na donc ça qui sort Rodney image aza contenté Rodney image aza contenté par rapport il fallait abina
Aobina. Naïbi Aobina, c'est pelé nango. Ah, c'est pelé nango. Chimska Prod, Rodney Image, Bébé Mineur, bango tout bah c'est pelé nango. Donc ça pena direct. Donc ça chanson dansante, couleur et album nabiso. Oui. Donc moutna moutou ça qui lelo. Nga na loba beaucoup plus c'est ça qui lelo, stratégie qui lelo. Donc to go sala aka tendenge mo na batu nyonso ndenge mo na batu nyonso to moni ke batu nsu ba bimisi bazongi zongi ka basima. Et ça non polémique te mais to lobi ka ndé vérité. Donc bozo bandelaka ba classe, bozo bandelaka ba classe. Biso za na posa to pasaka ba classe, to zora ba diplôme. Bino de mbanga, te mbanga te ça vérité. Élève du maître banda bandi carrière na ti lelo. Azo kendeka bien, azo évoluer ka bien. Azo mata azo kitata. So komi ko kitama beti. Bon, Tokomoko m'a peut-être na souka ya masolo na biso. Alors, à la longue, to zela nini, surprise ya nini par rapport à chanson dansante to bima, après chanson dansante, to zela nini, ba surprise ya li. Ouais, ba surprise ya li banzembo bien ça na kati wana. Banzembo penza lokola mbanda na nga simbi touche au juste après chanson dansante. On va yembeli papi Mangunza, président papi Mangunza. Papi Mangunza. Obi ke bo vimiser sous mutu. Ya ko supporter succès. Tant que Simbi déjà charge wana ya ndenge ya France donc a supporter kaka po ba mbeli vraiment nzembo ya kitoko mbanda na nga Simbi touche donc mbanda ne penda ba yoka douleur ba na douleur ba oganga ko élève du maître ndenga yemba o ka mutema pasi ba oganga ye album na bango ezobimeza bongo na 12 titres des chansons dansantes o esali 13 titres donc mais basa la penza apaiser album na bango esili. Mais so mutu so lelo mutu aye aso manzembo moins sauté. Donc on ko so manzembo wana o sola na ngata o sola beaucoup plus na bureau ngana zana ka pour en pesa information. Et so lingo sola na bureau o koleka na ndenga kati. Ah oui. O koleka na ndenga kati o sola na bureau. Donc biso za beaucoup plus ko pesa ka programme. Parce que na yebi ke nazana docteur Jean-Baptiste Tenda yepe alinga mingi masolo ya koyemba. Peut-être ceux qui a 5 qui est ça les chansons mort pas bien affilé on a faut passer par bureau. Ouais, bureau netinga par exemple na poto anga porte-parole Yannick WhatsApp na zawa soga yeto sola. Mona na nae ba directeur ya marketing na biso directeur sasa a mona ba CGI 20 lolo ba on pena mutu ba ko diriger ba ko orienter ou ba on de ba charger pour na makambo ba ko orienter pour ko tana kata masolo. Merci. Donc on a un point mutu to sola ngo en coulisses et pour na kokende moi le mbangu. Oui. Fallait quand même na pesa bateau ba simba ngai bateau ba soutenir ngai de près. Ouais, obligé ko pesa bambote na yo parce que to comme na souka déjà masolo na biso. Donc na pesa mbote na Titi Chama la motema Charlie Munanga mama na Enzo. Chacha Munanga mama na Enzo. Na pesa mbote na Christian Tubisungu l'international, na pesa mbote na Tatiana Massa, Marlène Kalenda, Alain Manara, Bijou Manara, Gaël Mbala, Rosie Mie. Balobi bango pe bazana kata France awa ba soutenir le mouvement na bandenge na bango. Et ba policière de la policière de na filé. Rosie Miazali on a Brenda Tangi, Mami Mayala, Trésor garçon cher, Fabrice Zingondo. Yeto solara trop mona mai timbela, Alain Zele, Zeli Kaposa, Tracy Kusakusa et nabosanité Bijou Bendera, nabosanité Bijou Manara donc batunyo so o ba soutenir en tout cas des près de loin. Yannick WhatsApp yo mutu nyonso za na posa ya programme o nyonso za na posa ko sala moi manifestation tirée yango ebimi donc bokota botala donc bo s'abonner na Binafile TV et puis bo s'abonner pe na Arnaud Wambi TV et ça place au beaucoup so ka programme pe information concernant artistes na bino sur et en long et en large quoi. Donc voilà qu'on appelle si merci na yo et dino image au sala musala malam Chimska Prod et na pe simbote na bébé mineur. Donc en tout cas merci na batunyo Rodney Image bébé mineur na batunyo so balingaka lève du maître en tout cas merci à toi. Merci na balandinyo so bomesana kolanda ba lion de la presse bisonde makambu panza sango ya Congo en tout cas bambote na ngai pour na kusukisa émission na ngai na pesi na lord dia sonama bambote place ozali maman na biso Nikita Makela ni Bonson. Merci 5 étoiles de love, étoiles d'amour. Le véritable diamant noir José Leumba. Et Dembowe, moi c'est mandé fatiga la karabe moko na média. Et na ba enyo so obolinga ka dino image docteur Jean-Baptiste Tenga. Merci. Afimbumba wana uti pa ya Yannick WhatsApp. Merci na Yemoko Rodney Image et Team MK Prod
mikolo yem takangi masolo et dit noima zongi musalati le king de la presse Baboya Bassambwa. En tout cas, merci.